Na hivi shakanzambe ukelinga mukuse mekukela makamuna nganyos. Eza mukuse tena vi. Sikse bele. Ata lelo na jumbo ngote melobi na kozwana ngambo. Pena nzambe na gangeli nzambe pena. Ndeni. Oh. Na hivi shakanzambe. En tout cas, donc, yomo yabike okelinga mukuse. Okelinga le roi donc handicapé. Donc batela pour vie de loin poison. Songa na zalaki balinga batela ite. Nkela yanga ni nakoza kaba serignyoso Serignyoso na ndeni kela. Pona okotanga pena ba seri 8 nazali, ba seri 7 nazali, ba seri 9 nazali, ba seri 2000 oyo nazali. Donc presque ba serignyoso po. Bonjour, bonsoir, balandi émission mal à l'aise, balobi na masolo ya net, boutique la Congo Millennium. Ce qui bino boza makambu, biso na Congo Millennium toza solution. Merci à toi mon boss Eriki Di Benz, motema ya maman Jolie Di Benz. Balandi émission mal à l'aise, de l'autre koi pena na deta, to koi na kisensu na base ya kela yangani. Surprise kaka babi mal à l'aise na émission mal à l'aise ba surprise ebele. Toko ipena base na ye to tunela kaka ndenge ya vandela na batu ndenge azalaka na batu ba misu balobi ke kela yanga nazalaka muta mapeka e polete misu balobi ayeba kufana na batu lelo pento koi na base na ye na deta ana monde ko mobali. Bonjour papa. Bonjour maman. Ebi kela yanga ni? Oui, précisément na bien to sala ne quartier au na 17 mai. Ah tout ça quartier ni? Ah eza 17 mai précisément pembe na deta. Na Kisensu, commune Kisensu. Dans la carte pena commune Kisensu. D'accord. Tunto ibaka kela yanga na vivre ndeni. Bon, kela yanga ni aza jeune mo cool fort. Cause la présence na tout monde regarder que dans la artiste pour mona na trop ba YouTube wana to tala ba vidéo na e ba émission na e to landara. Donc précisément na rolo bara ninga zala cool fort. Théâtre na ninga sala ba scène na ti na action à théâtre ni ti na ba quartier à vivre en. Je lobi ki yeza muta mapeka e polete ya zaka ndeti minene po le na télé po ça na succès. Bon, selon mutu mususu vandi na été okoye ba pe comportement na été. Mais so vandi na o zape pembe na endo e ba comportement ne gazalaka. Bien azape lo lengi mo betende bino lobi ba mapeka lo lengi mo bon. Azape la tout proche na e na yebi pe ninga vivre. Merci. Logique. Voilà boyo ki babi kela ngani azanga na e mapeke polete te to luka kaka to luka pe bana classe balobi yepa yebani yeba na batu ma chérie yaka koyaka yaka ya bonjour ya. Bonjour. Babi kela ngani? Ave na biso to vana le pangmo. Vana le pangmo ko. A vivre ndeni na le pang. A vivre ne bien pena. Bien. Ani rankinete. Te. One star na bino ya Kisensu. C'est bon. Voilà bozo kaka babi penza kela ngandi ye penza koto afifaka na ye bien tozo luka kaka to munpi bande ko basi ba fanzi na bi ben penza tambusa mi caméra boye na muni bande ko basi ba fanzi awa e sala nga pe bien na meka ko tuna bango bayaya bonjour. 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 Maman bonjour. Bonjour. Yaya le pendo kitina Kisensu to sala surprise mo na kela yanga ni balobi kela yanga na zaka mwana commune bino tonto ibaka ka façon na ya vivaka avant na ndenge nini na quartier na bino avant na ndeni pour nga se comporta bien alika batute ndi ba star musu bazala ozela yo bande mbote te ya banda mutunyoso aza pe poli na mutunyoso pour nga pende ngwana ya ipo na yo. Mpona wana mona kai azamutu na kata batu aibova na batu asola bien et surtout respect en plus comportement. Ya Yosko azala bien asola na batu bien azala bien makasi. Voilà bozo ka ba témoignage ya bien pona nkela ngani yo artiste yo mteba ko sola te yeba ko sola to luka mwana mwa mukia kitika biso pa na ye babi ya sheko ko na ye eza ko sheko ko na ye.
C'est bon, il faut que tu cabisso. Il y a que tu cabisso. Chez avant d'akoto. Avant d'akuna c'est. Et bikuna. Chez ma bébé. Koko na bango. C'est bon. Toke kasi yo lugo fond dans le port moko yaka petit na yo abande ko balande émission mal à l'aise na koti pena mabele na moni pena kela yangani. Bala kisinga pasa za rato OK ko chena ye. Balobi bino ba député mbozo luka pesa ko ba voter bino. Ko to bozate ba bifuma banga mo ezaka nani. Vena nga de la le man kela yangani star kela yangani boni papa ngai. Na oya konga za bonga na malaise na mutu wa surprise boni. Na ko vanda ti. OK. Boni basanga mouvement. Ouais, biso ni ndo basanga mouvement kenango bien ngolo nzambe. Voilà, balandi émission mal à l'aise to kuta mpena kela yangani ya lobi mouvement kenango bien wana moni mon vieux Dickens lutadi la balobi umela na yo le to za pena na banga moyo to za pena na kisensu balobi to ko voter les sous bino ba député bankela baza ba koto ba ko se ba publicité ça la peut bien mon vieux mon boss mon papa chéri Ricky di Benz umela na yo motema maman Jolie di Benz kela yeyo kela ufanda koto. Oui, nafanda koto yo na na kisensu mais koto na yaga mimi et pas ba koko donc moi c'est non na biso famille na bango mona yaka na ngawa na legisi après sikona kititi na sikona uti bana na sekuna pinza balobi ote bozo te yazaka mimi pa koko ba yango to landi yo na zala mimi pe kuna mimi pe kela ngani balande mission malaise bani baye balobi obanda théâtre wapi. Oui, kela yanga na bandi théâtre pas kamba la vérité musée Jeff et après wanande yango na yaki na tout vient de dire ya papa videlo musée Jeff olongwa pwani kuna en tout cas na lunga ngona ndema mabete yemo kamutu a libéré biso ke bino boluka sheme mususu po ngana atika na ngate yate na kinangola ya mitonde za musée Jeff azana ngola ya kenda kinangola kuna seli inane esimbite azonga watanga akutetanga keka ngola na lungwana na kepa papa David Elwa tango a umeli ya mwa mkena nzela kokenetanga ke kuna akomo yoka ngasiko na carton esko gaz kela yangani sikola yoka kiyo etange président na yo po utapa na ye aloba noni ozonga bo kumbela mouvement bendeni non alobi kaka en tout cas courage toujours na monique wa mwana mori wa courage ya courage no de bande pa nanga déjà donc en tout cas boy bien kela ngani tango yena groupe tout vient de dire à papa vie de loin bayamba ki ononde nukuta na banani. Ouais, nakuta pena ba artiste belé kuna ebele pe balungwa ebele pe tozana bango akuta na baba président ba chef na biso ma viokele ba sek ivinongi tatu mutombo yo ba sek tatu mutombo zakite wana katana koti bango tang balungwe le kapa même un mois 2 mois après na ye kela ngani yo pelo memi ba moto na bino bana kisenso memi on tina tout vient de dier ba jeune basé belé ba bimate mais yo yekra 1 mois gaz à danser ça ki nini ya liboso nanu donc ezake na tosaka nyonso nzambe aloba donc nde balobaka na bible ndenge balobaka na bible donc na tosaka ngo tosa papa na yo tosa mama na mokolo soka tindi okende boy kofinga te nini yango nde nazala na otosaka nyonso baloba bible ba nyonso batosaka nyonso bazala bible mais bazala ba gaz ote mais yo za na gaz moko ye pas même 1 mois toyoki kela ngani totana ba TV ozobima na cercle bangisaka ote oui kasi tant na ye pas même 1 mois si c'est bongo po avant na ya pe donc natika nyonso makamu na nyonso pena na maboko na kende boy donc soki bazwi ngai donc ofulinga pe mbala mo po
nayebisaka nzambe okelinga mokuse me kokela makambo na nga nyonso eza mokuse te na vie succès ebele ata lelo nazwi mbongo te me lobi nakozwa na nga mbongo nayebi ke kosala ya liboso na towelela na ekombo efanda kwe mbongo na nsima eloba président na biso awilolo ngomba towiti mpe kosolola na epeka kala te yanga ndilo mo olobi esalinga mpasi nzambe akila mokuse me fakelo esalinga mpena là yo kende na groupe de ya papa vu de loin ya président vu de loin là mona ki taille na po yo mo to banzango na yango moni pe pesinga courage ya kotuna là mona ki yo za mukuse par rapport na bango ozaki sir na yo mo na nzambe na onde osambela to ba pe ntenga na kokota ka kuna par rapport ya taille na yo bango baze bele ba garçon bazaki bele wana c'est que gênate donc ça na ngo gênate mais les autres wana na groupe ba bandogo kobwakisanga po ntango na ye wana na tout vient de dire nakotisi badossier mpo chef mavirkele nabeti ndeti 1 mois nayaka na nga mpo napesa makambo nyonso nayaka na repetaka te mpo etikalika balibere nga bapesa nga tene ya repetition nayaka na nga wana donc barepondaka nga te premier jour nakutana président vie de loin ayeboye amoni nga mpe apesi nga bambote ndeni ya Moïse aza bien akena epe eleki baba semaine après président vie de loyer alebi seka oyaka no chaque jour nga lebi te président na banda jour na dia na kene dia 1 mois na banda na kotisa nini badossier na nyonso etikaka na banda répétition onini ezanga o pesa mbonga teni nga lobi na pesa nyonso de mbala moko mbamo bengi ba chef wana bandugu kolobela bango koma ndenge mwana bato awita musika kuna kisenso donc aya bo pesa na tenite ya répéter te point ba chef pe ba benda ngo kana ndenge wana e komi siko lobi na ngo boye président vie de loi bengi nga na zape kana pale ngasa banzete ya bapondo wana pe na moni olingi trop sans été pour biso l'accès place souvent na yo mingi ofana na sans été pondo na fani nanga kana basa nzete pondo na babambona na fanda nanga peka na afina nanga telefone mweka presta bing oza wapi ngalobi na naza nanga na pale ozana lamba mabo eza ya pembe ndeni wana bongo kepanganga bien ndeni te ya robe ya pembe nga zela na ngoto mena ndimi awe ezali oza na transport nga lobi wi transport ezali wana transport ezala ngote me yo ka kondima ezali makaka yaka sala no kito ezela yo oyo kotourne lukimba pe na zwi ile nini nzambala mobo ya petit mobo azali na se na biso wana nazwa ngo mpe kaka na kotisa ngale na kebo mpe na tourne ntango na tourne wana bacollègue na biso baleli koma moto abandi répétition te banamba moto ezalaka te nzoka tournage yango nde ezalaki nde mpe makambo katanga na tourne boye semaine ana kuna ebandi kaka koleka na tv boye seke lobi en tout cas na yamba bapele na batéâtre nde totournaka me ya yo vraiment eleki yo wana moto bato nyonso mais sikoyo comme si nazali deya sike nzambe ifale mpe kasala yo apa mama na bino lo nzambe kado yo ozondima kaka na nzambe na yo nzambe na nga mpo na nga ezalaka ki lelo soki naza mpiaka lobi mpiaka nabandi nakotika na ndako na chambre nafukami nabandi kosambela nasambela soki namona mpe ekomi mpena tension mati mpena nabandi kogaze mpena nzambe tikoloba boye kokela lui base bagazaka nzambe babi Jacques Mayelanda yo kama mukela azoloba na nzambe nagangeli nzambe mpena ndeni nayebisaka nzambe en tout cas donc yo mo oyebi ke okelinga mokuse okelinga lokwa donc handicapé mais nayebisaka yo donc ata lelo soki nalali nzala mais lobi nalala nzala koma donc
mikolo oyo nyonso na vivre mpiaka boye wana yo oyebisa nzambe lelo soki ke motema soki esuki namonaka nzala baninga tobanda na bango na baoyo tobotama na bango mingi poto nzela poto mai mingi lelo bakoma otama na bamituka mingi lelo donc me ngaka toujours nsima mpo nalia nasomba ata lipa 200 esenga do nabeta mutu mobo nasenga mutu mobo 200 do eza pe eza donc ndenge nasenga bongo eza kokitisa kosenga wana prière yo ozoyebisa nzambe ozwaka tamula ye nalobelaka ye mpena soki nalobilobi bongo mwa apeka bo telefone eleli alonkela ya kotuna tena okende otune boye mwa moke ebimi soit tokofandaka boye appel peka lomi na Londres abengi onkela natindeli yo mwa quelque chose osomba ata nini omwa ofandaka boye mwa moke mama leki matondo ndeko ma Janete abengi kela le kaka esika okendaka wana omona dia ndio nasko yo na nzambe seke bobongi na bino na kogazane po soko gaze mbala moko azotinda je Fredi makambo so kamakambo kela zo lo balobi ye mingi nzambe na ye agazaka ye po soko azosola bien te agaze omona ka telefone leli na gazaka nzambe na lobilaka pena nzambe pena vérité lelo soki lelo pe po nayebisaka ye pe tala situation oyo famille na biso eza donc yo kotika biso otika nga mingi piaka na mutu mo boye soit soki okelenga peut-être na bapays mosusu okelenga na babisika mo boto na bafamille mais peut-être nalingi nazala mpenza likolo nalingi nazala mbongo ebele comme so otininga na famille oyo donc ya mpiaka donc ya souffrance il fallait kosala te ya mingi te nalobi te ke peut-être oyo nazwa ba $1000 ba $6000 soki combien ba million mais donc moi moke ezangaka te kolia ezangaka te batransport na nga nde nakendaka tournage ezangaka te voilà bandeko bolandi kila yangandi ndenge apeseli wana moni napesi Mireille Franco Mputu bambote ebele nananzala kazai nananzala kazai bobo bola koko Adela Lema mon vieux Jacques Maelanda Abela de London Mère Debs Trocadero lelo pena toza na mabele ya banga moyo balobi bana kisensu nde makambo bino bozomona donc ben azo sisa kogogola po makele ezo silate na lina loba ya kela yangani lelo eloko mongo tingi loba o mukimu mbeyebi eza ya poison ya vie de l'homme ati balobi te la fi batileki vie de l'homme poison bazaki na kela yangani yo mo lelo pena tobi tokita totuna se classe toyeba betele biso na lisolo moke ya président na vie de l'homme oui donc batela président vie de l'homme poison songa nazalaki balinga batela ete pona ni po ngana nuna zaidi ya don place nyonso totama na président na simbila ye ba ver moko mulangi na ya whisky kolungwa na ngande na Brazza koya nanga bango pe kolungwa na bango Brazza bake point noir bake poisonné na point noir so poison qui tozala na président batele poison balinga batela yete pe balinga bakoka pete banyako te poza sing na nzambe na oui naza sing na nzambe na mwana nzambe oyeba kombo na nga te kombo ezala penda sunda yoza sunda oza bano bakangamaka na mazita pasa donc balinga bakoka te balinga bakoka te voilà boyoki kela yanga ndinga lobi vexo ya solo eza pa na ye po yende penza moto bazalaka na posant vie de loin kela yanga ni tozo quitter pena na shite po bena talaka ka bena expliquer déjà que tozo kini pena na shite wana pesi mama Mode Makambo bambote belé mama Mode Makambo kela yanga ni balobaka moi sine babanga kotuna age na ye yo goza mwana ba serni kela yanga ni nakozaka baseri nyonso nyonso na ndeni kela mpona okotanga mpe na baseri 8 nazali baseri 7 nazali baseri 9 nazali baseri 2000 oyo nazali donc presque baseri nyonso mpo
Rose peut-être petit nangalaka. Comment nani? Nani? Voda. Voda. Wana ajini. 10 ans. 10 ans. Zilana tele. Omona deya amwa taille moko kaka. Omona. Voilà boyoki ndenge kela ngani alobi ye aza mutu preuve aza vraiment mayele balobi batuna mutu acheter mais na ndenge émission ne ezala kaka totuni mama passa makenda na London balobi mukonza ba soirée sepelas ba soirée za kaka moni Sylvette Mambo Fondation ya Bob Tambwe kela ngani keso moko ye ba soufflenga alobi na tuna yo oza na bana combien Kela yanga ni nana botite. Zala mwasi. Mwasi ngeti kubala bo nano te. Lobaka balekinzela ndezela ki balekinzela. Yo zaka na moko te ka balekinzela. Mena na balite. So no okutana na yeye bien wana ndi c'est bon. Mena tan oyo na bunda nanu vinanu. Mais tozalaka tozona balekinzela. Voilà boyoki kilanga na bali na été kilanga na za na yo wana kopesa numéro na yo et ça la bien na mona na profiter na pesa mbote na ngai pa ya Joël Nzola toi même tissé to comme pena presque na suka émission na biso bino mutolingaki na lukela bino kilanga na ye yo kilanga ni moi numéro de ya téléphone moi 4 mabanga après to comme na suka numéro ya téléphone nga eloba venanga zega triple nationalité et le bas maman Solange ma papa Patrick na Suède donc bambote belé numéro zaka plus 243 89 45 15 899 plus na bandela ngo lisusu plus 243 89 45 15 899 wana pena kela na WhatsApp okozwanga Facebook penkela yangani kela yangani okozwanga do bambote belebele na ya président ngai pepena wa pesa nga conseil met fois papa Awilo Longomba donc quoi ngani pardon na bo sente président Awilo Longomba bambote belé ba misu balobi kela ngani fanda musika par rapport ya mine na biso artiste omoni fuko zala ba bandal ba victoire siko zolo bani pona bana poto ko linga basunga pona par rapport ya transport moni mo pe ba président ba gangela ka biso mo ba so mo nga sunga po peso mo mbongo mo boyo zo ta garantie nini ko bana poto bazolanda yo Dona loba nanga ngope kaka ope azapena na mawayankela ope asepanankela donc ndeti ba parler ba kota ba kan vitamine ponga mimi na préfère ba kan vitamine ba teke wana donc wana matete wana ba parler donc ba studio ezana ngope ba pona na bali nanga tata studio ba studio ezana ngoba $50 ndeti papa père nanga Awilo Longomba makoluka pe oyoka pe ya po ba kom ezaba kom moi ba 6 mois moi ba 6 mois opesa nga voilà kila ngandi ma wa numéro pe ya ngwana donc ozo pe kombo nanga pe donc komi na onyoso benga yo na WhatsApp bo solula opesa ba coordonnées te mama banga na ba mama banga nanga bambote nanga na Sylvette Mambo Fondation ya mon boss Bob Tambwe na Londres na moni vient nga Julia Mbenga na kata Bruxelles vient nga Lembintika donc vient nga bo soutenir que la yangani agence na biso papa Médé na toujours na Bruxelles na Belgique donc bambote belé yo za moi na poto to pesi chega poto mbotete chéri bon chéri na zana été banga yo amoni yo amukuse msusu okoka makambo te bino bata botonda tina kati azate donc na bosanité na moni Jeannette Kikita seng nanga moko na moni Shadrack Mundanda Pera lomi wana pena muta soutenir moi biso ofana na suka sanda boya mbongo ya parler moi provision moi fufu moi masango
donc ebele bambote esika ozali mama Nora ebele bambote vie na nga Junior Ayoka ndeko ya ser na nga Annie Mangondo. Voilà quelle est une merci vraiment en tout cas ils ont facilité l'émission mal à l'aise mutumsandi makeke longwa pena place boyaka balobi kozala boende makambo balobi yo bangaka o ngene tinga na fana na makala donc so ayiko luka pena luka mission na makala na okende pesa commune nga mais moi ufuta na banda ke nga pena mona kisensu bino molinga botunda nga ba question ke nata luka kele nga ni pona boina sukona pe balobaka ba anglais donc ba goodbye mon boss Guy Benz donc I love you donc bambote beli I love you sus en tout cas voilà bino mo bomoni penda en tout cas ya robombeza te tout ça pena na kisensu ben ko tamsa moi micro et ça moi rotamsa moi image caméra mona pena que toi pena na kisensu donc presque to kiri pena pour biso de trakato la ngwa lobi penza photo yebela moi moto pour awa et makamba transport penza eza masto